CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Bonne nouvelle pour les amoureux de Dieu dans le monde francophone. À partir de ce lundi 22 juin 2020, ils vont bénéficier des 2 livres de Dr Bishop Pius Mayabou intitulés La grâce triomphe et La prière marche. La version française des Grace Wins et l'autre Prayer Works. Ces 2 livres seront disponibles à partir de ce lundi 22 juin 2020 sur notre site web bishopcpm.org et aussi sur Amazon.com et sur Kindle. Merci beaucoup de vous procurer ces livres et que Dieu vous bénisse. Na sepeli na musala basali justice asali mais za tenge na sima ba kati procès Gilles tel akufi avocat tel akufi en tout cas to sepela te pour la ngala moni 20 ans wana ekoki po ba jijo ba kati ba yebi eta musala ba basalaki yango ba kati les 20 ans ngai na sepeli na yango pour la kota na mondo ne to souffrir na ba sorte de mouton yango te ba biso ka za ote eza mutu boya kangi non ezali ministère public nde bafundaki lokola ke memaki na maboko ya basambisili pe bakati ya kololenge sengeli tika eti musala wana ba continuer kokoba pe ba kolandela batu mususu oyo pe basa pe na kati ya clique ya ba voleur balandela bango to bazo sala ke non va rendre justice et la justice pour tout le monde et la justice un tel va toucher te va toucher kamoko pour ba kende pe na ba koto ba to ba sala mabe ba kenda ko bombama ba sambisa bango pe soka za fautif comme ça ba memi pe sika ba memi vital camera za ka vital camera te en tout cas na moni basali malamu po batasima pe ba banga ta muke ba baka ke loko ya peuple o lie muke o tikeli peuple belé. CGTV, à la vitesse de la vie. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes partout dans le monde. Nous sommes en direct de Congo Gold Télévision. Oui, Michel Mayabou. Vraiment, la Congo Gold Télévision, tout ça pour Sabino. Merci vraiment, na abonné sur Congo Gold Télévision. Merci P. Na ba onyo soit linga kameta immortel babi absent ces aki mom là pour nous aki na problème au bien soit ba ki na zaki na kaya de Mexico déjà donc ma réunion sous est commis déjà bien on vraiment na répondre musala na répondre micro pour yangonde na liaka na yangonde métier na ngai donc bureau na ngande yango on a répondre yango toujours na cadre ya actualité balobi dossier 100 jours tous on a l'impression ya ba congolais nous lengeni est-ce que ndenge bakateli Vital Kamerhe bakateli Vital Kamerhe 20 ans de prison a mérité tout a mérité en côté il faut qu'il peut bakata ndenge ni d'après ba congolais nde yango wana tozozwa impression ya ba congolais nde toza awa na kati ya commune ya Matete nde tozwa ba impression nyonso ya ba congolais là je vois vraiment je salue toi mon vieux Babi Richard Kanza motomoko bien donc Babi vraiment bambote non sikoza vraiment na bikola na moment oyo pourquoi pas Wabex mafunga vraiment ngwandi maître chinois kilo à Matete mon grand frère na peso bambote mingi sikoza na Rosette Congo moi si Nzambe moi si Mondele vraiment toza awa tozwa ba impression il y a ba congolais par rapport il y a dossier il y a 100 jours mbote papa Oui mbote papa kombo nani kombo mbuta. Ok, merci mi papa Mbombuta. Papa Mbombuta toni to ebaka juste ba réaction na bino peuple congolais par rapport à la condamnation à mon mboka Vital Kamerhe. Bon, Kamerhe makambo zaina ba juge ba tuni ba question, ba zu ba témoin, ba moni ke aza inculpé, aza coupable, ba condamné donc. Et là c'est important parce que le ba congolais ba za kozela, ba combattre na suka, le kola na suka, ba condamné ça va eza ba juge biso kaka tuzala par rapport ya bakamba ba mbongo oyo biso za ko lobela pona évolution ya mboka donc ndenge ba inculpé donc bandimi ki aza coupable ba PC ba condamnation c'est bon
Ok, merci mingi vraiment, merci mon amboka. Merci pe na binyo sur landanga tozoko ba toujours na ba interview na biso. Bonjour. Oui, bonjour. Kombo tokoyiba kombo nani? Jonathan. Ok, merci mingi. Est-ce que bike moi amboka peut-être Camere ba kateli 20 ans de prison? Ouais, nayebi. Ko ba impression yo par rapport ya ndenge ba kateli 20 ans. Bon, en fait, d'abord merci. Longoni na on a juste na biso parce que asali musalmo malamu parce que tu souffrir makasi na ba détournement ya mbongo mais le vraiment tout moni justice et sali musala nango naza vraiment content pour na eloko esalami na justice na biso nde bakateli 20 ans na kamdeko Camere. Ok, merci mingi. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Oui, c'est monsieur Christian Louma. Bon, selon détail, il y a juge principal, en tout cas, et Monani qui il a mérité un coup tout juge principal a yoke lende mawa. Normalement parce que loi et lobby que nous ezo tana consentiment na ye akoko pesa ye au-delà tout ça de plus. Na ndenge to sala analyse na nyoso tout bimi fallait normalement faire 35 ans 45 ans. Mais le juge principal a préféré qu'il y ait PC 20 ans, c'est ce qui est bien. Alors, nous d'abord, ils ont dit que est-ce que réellement, bien ils ont saisi l'État pena à saisir il y a un auto à que les gars comme master ya. Voilà, non, bon, en fait, il fait un grand acteur politique dans notre pays. Il a facilité certains engagements dans le pays pour y arriver à un moment où il y a place à Zaleli. Alors, peut-être, il y a grâce au présidentiel pour c'est bien. Nous avons mis toute la population en Wana. Alors, la population est une question sur des surprises. Réellement aussi que bien on a marché et Katani condamné Bango. Est-ce que l'État congolais Mbongo et Bimi a retrouvé comment 157 millions et condamné Bango ils allaient l'eau à boire parce que Bango déjà condamné Bango pèse en tout comme Bango pèse en côté non bien on saisir ils allaient même pas attendre 57 millions en athée. Alors comment expliquer biso comment Mbongo wana ekoki kozonga pour ezonga na trésor public na sens wana nous avons besoin. Merci beaucoup. Ok, merci mingi vraiment bon monde ndenge nini bana mboka bazolo. Toketa la nini. Ibosa maison kuna. Inata awa. Ata voiture to selete. Mbote papa. Mbote mama. Papa to koyi ba kombo nani? Oui, kombo na ngai Didier Yengo. Ok, merci mingi papa Didier, mon mboka Didier. Mon mboka Didier tozaka juste que na ba impression ya ba congolais par rapport ya affaire aux Isaïki à 100 jours lelo ezui fin na mon mboka Vital Camere bakateli 20 ans de prison. Yoko kolobandeni est-ce que justice ndenge kati bongo e kati malamu to kati mabe? Te justice e kati penza ndenge to banda kozela. État de droit au to banda kozela yango yoyo. Donc justice il faut ezalaka boye. Donc justice ezalaka teke o ezala eloko le ebandina na likolo ezokita na se Salvador justice to banda kozela pona likambo Camere justice esa musala nango. Donc to sepeli makasi na justice ndenge sa esali musala nango donc to pesi longonia. To pesi longonia na justice. Yango wana tozelaki état de droit justice eleki mutu nyonso amoni ndenge justice esa musala nango. Yango wana penze zaki sué na biso. Ok, merci mingi, merci papa. Merci mingi balobi parité nde balobaka ma parité nde yango pe tobi non to ko tikaka ba papa te ba papa balobaka mingi te comme mboka na biso pe ezotambola ensemble na ba maman nde yango to lobi to zo pe maman pe aloba pe ça ba impression na ye par rapport ya affaire oyo o tu ko kata lelo ya 100 jours ya mwana mboka Vital Camere. Mbote mama mama kombo nani? Kombo nanga Rit, mama Rit. Ok, merci mingi Mama Rit. Mama Rit, tout le monde a qui biso nyonso procès banda ekoleka na télévision awa na betando na biso eke ba télévision na biso awa ba télévision locale awa pe même bande ko na biso bazali banda mboka na sur ba YouTube banda ekolandango.
affaire ya mon mboka Vital Kamerhe par rapport ya procès à 100 jours. Les 100 jours bakati procès, bakati mon mboka Vital Kamerhe 20 ans de prison. Yo ko kolobani par rapport à 20 ans de prison bakati mon mboka Vital Kamerhe. Bon, merci mingi maman. Ngai na sepeli makasi Vital Kamerhe aza moyibi ndenga zawana. 20 ans kutumuke pona ngai faki ata 50 ans avant d'aller kuna souffrir. Biso to nyoko makasi basoti muta mama biso aza kuna na masina. Moye kuto ketale zato ketale ndeni so kangami na soti mutona. Moye kuto ezate na pema mukuse poso kufa ta ko kufa. Bon bazwi mbongo balembo kasi bali ambonga peuple bali ambonga peuple te. Bango ne bazama kama politique na bango bakoti biso na kati bali mbongo la biso. Donc moi écoute le bezata kende kaka to lemba et déjà. Ok, merci mingi wani zaki impression ya maman lobi vraiment na kandagnon surtout vraiment toujours continuer toujours. Mbote maman. Papa tokoyi ba kombo nani? Kombo nanga molopo. Ok papa, tous on a un dossier affaire ya dossier à 100 jours oyo bande kolandela pa ba juge ya mboka na biso par rapport ya mwana mboka Kamerhe Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe lo aza mokangani bakateli 20 ans de prison yo koyi kolobani. Bon, pour na Vital Kamerhe aza mokangami yepe aza kaka ndeko na bango comme eza justice asali musala na ye bango pe bayebaka pe ndenge pe etamboli na bango ndenge mboka ndenge ezoko tambola po bango aza ndeko na bango te ye moko aza mokangami bo abongo bango so batambusi ya malamu te bakokende wapi bakozala pe kaka mokangami eza nde bongo mpo na siko tomoni nde justice nde esa nde mosala na yango. Merci. Justice banji musana nango étant des droits babi tozan état de droit étant des droits ngo esuka kana Kamerhe to e continuer na batu mususu. Non, faut continuer. Et ça na mulongo bazé belé, faut continuer. Tala lelo Congo ndenge zo kufa. Peuple congolais zo souffrir. Et ça te pona Kamerhe kaka yemoko, c'est beaucoup de personnes bazé sikawana. Tokotanga ba kombote bango ba yebi yango ne bandela pouvoir ti suka na yango fu bango ba yeba. Ok, merci papa. Okoyi koloba, mbote papa. Mbote maman. Tozo tuna pe kaka ba avina yo par rapport ya makambo nyon surtout oyo lesquels biso na mokolo na lelo. Bon maman, toza d'abord satisfait na makambo elekani lelo. Tomoni pena justice ya mboka na biso ekomi pena makasi ndenge tolingaki penda état de droit tondo luka yango pena tomoni yango. Parce que maman tala passion population zomona. Tala passion population zomona tala changu tala ndenge baso de mutezo nyokola batu. Vraiment tomoni penda justice sali musala nango. Boene sala maka. Mamba Kamerhe esali bien nenge bakangi bongo mbongo l'État fa bazongisa ngo. Wana za mbongo l'État, mbongo population. Souffrance tout tozo mona za mbongo l'État. Mbongo pasio tozo mona, mbongo ane fezonga na l'État. Mbongo ane za mbongo na bango te bachaka na ba poche na bango. Ba justice esali musala nango yango toza na sengo. Esali pe mnenge kati e kateli bango bongo, esali bien. Esali pena bien biso toza na sengo. Tongoni pena mokonza mboka Félix Tshisekedi azosala pena musala na ye musala esala makabongo vraiment coup de chapeau na président Oumela boende tolingaka ok merci ndeko mususu yo aza awa mbote mama ndeko kombo nani kombo na ngai Christian Lupo. Ok, merci papa tozotuna kaka par rapport ya ndenge mwana mboka Vital Kamerhe azaki pe azape ndeko na biso a travailler pe mingi na politique ya mboka na biso uta na série ya Kabila ya président na biso président sortant Outaï Kobima na pouvoir ti na président ti na pouvoir ya lelo oeza ya Fachi Beton azaki kaka ko travailler sikoyo tozaki na affaire ya 100 jours bilonyo somo nyango potonde kotala on a betando ike ya mboka na biso awa baninga pe bandeko pe bazali banda ya mboka bandai kolanda affaire ya 100 jours lelo bakatele 20 ans de prison yo ko kolobani. Bon pour nangai naza premièrement satisfait parce que za mbali boso makamba boyesa na mboka na biso donc na pesa na premièrement coup de chapeau na mukonza mboka parce que azo réaliser makambo peut-être na oloba yo moko makambo ya état de droit. Cela veut dire état de droit des bandits de siko donc ils en marche parce que au kangama ya Kamerhe les pesa leçon na ba onyo so bazana sima ba yeba non l'état azawana te pour que a yeba na ko bomba ba o bazo yiba soit bazo sala ba mafia na gouvernement biso ba congolais nous le peuple quinois nous souffrons tellement
bato bakemba bagalere banini bambongo eza te mais bango bazaka wana bambongo yango oyo bango bazwa na basalaire mais bazoprofite lisusu na nsima basalaire wana bazwi bagrave bambongo 57 millions oyo biso kutu banini toyebi kutu te ti so mpe tokotikala kozwa occasion ya kozwaka bambongo wana mais napesi na merci na mokonzi ya mboka na ndenge asali makambo ya boye justice ezosala mosala nango eza makambo ya mboka justice faut travailler cela veut dire mboka na biso komo kena ba elan mo boye o ezalaki na ante leo nango makambo komo changer makambo komo kene liboso justice esa musana nango ndenge mesen ba o ba na sima so ba continuer kosala bongo ba kokanga bango ka bongo 20 ans kutinga moneza mukefu ba pese ko tata 40 ans de prison. Aza père de famille. Moi mais aza père de famille biso pe toza bana to ba famille na biso pourquoi ba famille na biso tozo kemba bango bazo sala wana poke ba travailler na premièrement pour na biso peuple mais bango bazo koma sur place en wana pour que ba yibaka ba sala su ba mafia ba biloko wana eza propreté pour na biso tant que biso to souffrir pour na bango ba peut pas souffrir pour na biso tout se sacrifier pour na bango na ba sala mbula to ke na ba bureau électoral to ke ne voter pour que bango ba sani bazo ba siège mais ta ba koma kuna na place ba sunga biso bazo ba ko yiba pour na sunga ba famille na bango biso ba orasi to suka wapi ba jeune bazo travailler te ba jeune ba sala misal bazo tanga so ba komba 6 classe misal ezo mwana te bango ba mpaka baza liboso ba travailler pour ba yiba bongo biso avenir na biso zani. Ok, merci mingi, merci vraiment à Boyo Kindeni mo mboka utikolo balobi bongo avenir na bango ezanini. Vraiment wana eza question oyo penza biso nyonso tozo tunaka na bakonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka Boyoki babi bato bavotaka bino bato basala kino bino bofandaka na bakiti na bakonzi nyonso to bozona na biso na moment ou même ba député ezaka nde pour na mokonzi ya mboka ye moko même na ba député même na ba ministre bato basala ka peuple na bino congolais bazolela balobi bongo bango bakosuka wapi botala pe kana bango vraiment toujours continuer toujours ndekwaza awa ndeko bonjour kombo nani kombo Lambert Lopema. Par rapport à Ndenge 20 ans de prison. Bon, impression nanga eza nango ke bakateli kamere. C'est bon parce que bakateli kamere pour aiba kimbongo. Mais nga naza na malobebeli ya kolobate na lingaki na bakisa kaka quelque chose que esu kaka ke pas kamere te. Po eza na bato ebele baibi mbongo ya Congo oyo. Tokotanga Albert Yuma, nous avons les autorités morales wana nga na kobanga te pona za peuple congolais na yebi bato baiba mbongo mboka na ngai o bena banyoko bazonyoko la biso butu moi. Donc makambo eze belé ezaka ka kamere te bato ebele bazana basena kuna ba mususu kutu nazoyoka bazoboya ko travailler na bango bazoboya ko travailler na ba poste o ba nommer bango ya ba PDG pona soit disant ko kendo bata na parlement wana ba créer la ki bango parlement te pona ba kendo bata makuna asali mabe ake kobata na parlement ke popo parlement kanga ete en tout cas justice na biso ebonga vraiment yango ne tozolila tozobondela nzambe mutu aza censé kobongisa justice na mboko abongisa na ye vraiment poto sepela biso peuple congolais tozonyoka makasi. Merci. Oui maman. Mbote papa. Oui mbote. Oui papa kombo nani? Kombo na ngai Moïse Zanois. Ok, merci. Tozaki na procès au ezole kaka en direct les deux aki jour nango ya suka. Au moins le lengeni bakateli mo na mboka na kombo ya Vital Kamerhe 20 ans de prison. Yo ko koloba ndengeni est-ce que 20 ans de prison na a mérité? To ifaki za la moins to ndengeni. Bon normalement esengela ki kaka ke bakateli kaka 20 ans de prison na vie par rapport ya des autres bazo ko tambusa na kata mboka. Babenga ki mutu na maele mais na muni maele na été. Maele na evema ebimi buzoba parce que tangu ba pesio charge ambo que faut komisango na lolenge o yatangeli na makambo mokili ya ebike non nga na tangi alors ndenge ne komi na niveau que ye Kamerhe azoko quand même atate ko diriger charge ba pesier ya kotonga biloko yo ba pesaki na gouvernement na tanki na RDCA yango wana ngai na pesi nanu bato babale ko sambisa za bato zoka za ote eza mutu boya kangi non ezali ministère public nde bafundaki lokola ke memaki na maboko ya basambisi pe bakati ya lolenge sengeli tika eti musala wana ba continuer kokoba pe ba kolandela bato mususu oyo pe baza pe na kati ya clique ya ba voleur balandela bango.
C'est ça, maman. Ok, merci mingi. To lobisa papa après to ke kolosa. Mbote papa. Mbote maman. Oui, papa, kombo nani? Kombo na Elikia. Ok, merci papa. Papa tous en a prototype aux en a procès à moi en Mboka Vital Kamere. Mais le loba katel moi en Mboka Vital Kamere 20 ans de prison. Yoko Kolobanini pour 20 ans de prison on a bakatel. Bon, ba katelier baza ba tu ba ebi loi. Ba onde ba sambisie ba ebi pour nani ba katelier. Mais nde to banda kolanda procès to landi procès tina suka to monike détournement et salami. Alors ndenge bakatali ezala teke kaka nde to mona kaka ye kaka nde baze belé na sima na ye babatami na ba ope bakenda ko bomba na Sénat ba détourna mbongo mboko soki lelo zo mona na mboko tozo souffrir makasi parce que régime uto le kao ya 18 ans et nyokoli biso na ndenga osakana te baze belé na Sénat na ba vandi na parlement ba humilité na bango zo bomba bango. Alors futo luka basala loi moko boye eko sala ete bakoma kokanga pe muto aza na parlement muto aza na Sénat parce que babomi mboka oyo baka lokola bakuba ancien gouverneur bato ya jekamine badetourna mbongo mboka oyo. Alors ne toza boye tolingi tomona pe bato oyo neti muto basitaka kombo na ye Albert Yuma adetourna mbongo mboka oyo 200 millions toyoka yango. Alors tolingi pe tomona procès wana ebandi bakangi ye pe bamemi ye pe na makala bakimbuta baza wana baze bele bashadari babomisa batu na Kasai na Kamwena Sap meti lelo procès moko te ezofungama mutu aboma musée eyebanaka te. Alors toni mpe tomona ba procès mosusu continue bakanga mpe batu mosusu batinda bango mpe na makala mpo tomona clair tozosufui mbongo eza ebele bato babatami na bambongo bake koboma na Sénat na parlement. Alors po bakanga bango bamema bango kuna bazongisa bambongo wana na trésor public ya l'État pour tout le monde moyen de survivre. T'as la tour de dollars, combien de dollars? Alors, bah, député, bah, on a tous les cas, non, bah, ma tabango, bah, 2000. Bah, ma tabango, bah, 2000 anines. Bah, bah, combien on est, c'est pas voter dans la loi pour l'intérêt de la vie de la population. Bah, voter ni loi pour la vie de la population. Alors, tous on a bah, regret, ebele. N'a qu'à lancer appel à la chef de l'État. Tout le cas qui changement, tout le monde changement et salami. Mais les autres, tous on déjà 6 mois mobimba déjà yango banda aza na pouvoir tozo na changement moko te année 2023 pometaki biso eza année ya makambo ebele ya social ba emploi ya ba jeune mambo ebele na kati se to bandi ko sitango ekozwa biso temps. Alors tokolinga tomona changement oyo tosouhaitaki esalama mpe emonana tozoyoka su ba prolongation ya état d'urgence ata yo moko mama mboka na biso toza na souffrance. Va prolongation jusqu'où au moins netinga boy na tchekashine nanga bana sula na yo na kolinga pe voilà na kolinga pe ba déconfiner mutu na mutu ata ba mesure ba kashine mutu na mutu la ta kashine na ye comme ça to tambula to luka de quoi survivre parce que nous souffrons jusqu'à tel à quand on va continuer toujours à souffrir aux hommes on a moko souffrance c'est comme makasi na mboka. En tout cas ba luka solution ba déconfiner banda moyen kokenda misala tout le monde a moyen de quoi on peut se retrouver parce que tout souffrir tout le monde a passe. En tout cas na sepeli na musala basali justice asali mais ça la tenge na sima ba kati procès Gilles tel akufi avocat tel akufi. En tout cas to sepela te pour sécurité na bateau bazo sala que non ba rendre justice et ça la justice pour tout le monde. Ça la tenge justice un tel va toucher te va toucher kamoko pour bakende pe na bakoto bato basala mabe bakenda kobombama basambisa bango pe soki aza fautif comme ça bamemi pe esika bamemi Vital Kamere ezaka Vital Kamere te Vital Kamere aza ye moko te baza ebele na kosouhaite pe bakanga pe bamisusu bamema bango kuna baza ebele so na cité bakombo na bango eza pasi bamisusu baza na parlement bavandi wana baza ebele na parlement na Sénat baza ebele. En tout cas point de vue na ngai yango wana. Ok, merci mingi, merci vraiment. Tozo kende sikoyo na bande konopso azakuna bote mama. Bote mama na. Mama kombo nani? Mama José. Ok Maman José tourné kolanda procès à moi Mboka Vital Kamere affaire il y a 100 jours le lo bakateli 20 ans de prison. Est-ce que 20 ans de prison on a
bakati jugement vraiment nde ba juge bakati ngo malamu to pe bakati ngo mabe. Il fallait à la 20 ans to il fallait qu'ils à la moins bango bazui batie plus yo ko kolobani. Ngai pona ngala moni 20 ans wana iko kipo ba juge bakati ba yebi eza musala bango basalaki yango bakati les 20 ans. Ngai na sepeli na yango pour la kotala mondo ne to souffrir na ba sorte de mouton yango te bongo za biso ba peuple ba sala biso lo fong ba sala tout ça bande ko la masina pour que matanga passe il faut dépenser belé ozomona soko ba pesi mbongo li ata muke sela baninga pesa ndambo ko monana ke bato ba sepela donc ezo lokol ko bazana ba compte rente na bango moko boye siko biso comme ko futa masumu na bango en tout cas na moni ba sali malamu po batasima pe ba banga ta muke ba ba ka ke loko ya peuple o li muke o tikeli peuple belé o kolia nyoso bongo te po ba peuple ba souffrir na sepeli na yango. Ok, merci mingi, merci vraiment. Papa bonjour. Bonjour madame. Kombo nani? Kombo nanga papa Fléry. Moi mboka Fléry tozana affaire ya 100 jours oyo tebi ke procès nango bande ko lekana ba itando ike mboka na biso pe na libanda na ba réseaux sociaux pe na ba internet ou bien na ba YouTube neti bande ko bande ko tala ngo na Congo Gold Télévision. Lelo bakateli mwana mboka Kamere 20 ans de prison par rapport yango yo ko kolobani. Bon, moi regret ezali beaucoup plus na ndenge makamongo ezali ko salama parce que ezali likambo ya mboka. Mais ndeko Kamere amemaki yango lokola likambo moko boye cop mo bende bakino ameko loba hein ezala magi à part. Oh likambo ya 100 jours ezali likambo ezali ya mutuya. Il fallait esalama na précipitation de ne basala ki yango parce que tout le monde que tu éviter ba clause ezali ndenge nini mais à partir du procès tu comprendre na mabele tout le monde que na première négociation na bango na contrat ba ko négocier ndako ndeti ya 2 chambres salon cuisine à $44,000. Tu vends te bim non mais comment se fait-il que bana mboka boke nego négocier ndako ya 2 chambres salon cuisine na $44,000 et puis ba maison préfabriquée donc cela veut dire basali beteni nyonso na mboka bapaya kuna bino boke bosombi boye bo rassembler ngo awa or kozwa mbongo ya mboka kokendo kosomba ba biloko wana libana ningo cela veut dire bozwi mbongo ya mboka boko tika ngo kuna pourquoi ne pas kozwa main d'œuvre locale hein ya biso o na mboka ya Congo ozwi lokola ba maçon na biso ozwi ba ingénieur na biso ozwi ba électricien ba charpentier bon négocier même bandako ya 2 chambres salon même na ba $10,000 mama ekotongama mabele ya biso moto biso lonso mbongo te pe ezoko appartenir na l'état na ba millions ba bimisa ki wana soki ba sala ka yango na bana ya mboka ba maçon congolais ongo mona tam sunda ko ya 2 chambres salon cuisine tongo sonte na $10,000 et puis mbongo wana ngo futa ba charpentier les ingénieurs ba maçons les électriciens engo tikala engo bimate mais ko so mbongo ya mboka obimi libanda boko osomba banda ku biloko wana kuna basali libanda donc ezako bosi ba devise botiki ngo libanda kuna donc awa boyeli biso kaka ba biloko o de salami libanda kuna ape ba rassembler yango kaka mais c'est trop pour na mboka ozaki eloko salami pour na mboka il fallait pe bana mboka ba bénéficier pe na projet yango na terme ya rendement toko mona ke bato ba bénéficier na ba paya ndeti papa na o pankoko bon eza pas sur kambe comme les vies son âge peut-être na babilo ko aboye tam so ko supporter ngote akoy ko céder tam so na hypertension soit na hypotension mais eloko wana il fallait ça mande ko Kamere na bande ko musuba na présidence kuna o bazwa ki likanisi wana il fallait pe sala mana ndenge bo sala ki eza likambo ya mboka hein il fallait bo lancer même appel d'offres na entreprise mais biso fallait même eloko bo sali siko il fallait bo sala ngo banda kala l'air ba débloquer ki mbongo wana que papa ba débloquer mbongo po tonga banda ko bolinge sala manenge nini tonga bono pesa ba makanisi à partir ba makanisi o ezo pesa mana ba cité tam sengo sunga pe ba compter ba likolo kuna parce que ba conseiller to mona ko ba conseiller kuna ba bi réalité ya Congo te réalité ya Congo za pa na bato ba vandara za pa bato za libanda te bango ba kimaka mboko peut-être ba ko se supporter te mais biso za ka mboko pas si biso ngona ka mboka oyo mais na projet à 100 jours moi j'aurais souhaité que il fallait ne ba maçon na biso awa et ngo coûter peu moins cher mais ba na mboka ba bénéficier de bambongo banga ofuta bango parce que mingi bazo ko chômer ba électricien boni o bandeko ba sisi na ista kuna ba maçon o ba osana ba centre de formation awa les ingénieurs ba sisi na ba IBTP kuna ba ko sala ndenge nini so bino opesa bango musala te mais bo exploiter bango bino bozo tangisa bango bozo former bango mais ero pesa musala boko sembo ba matériel pa paya mais non kotoana nazo lancer penda message oyo na président de la République bo megana ko penser ne lokwana bo utiliser ba intelligence ya Congo
bo utiliser bongo ya Congo, bo utiliser bato misala ya Congo, po mbongo ya Congo pe bana kumboka ba bénéficier nango. Ko bénéficier zaka na sens wana kuna. Et non, ya ke no somba ba préfabriquer kuna botiki mbongo na mboka ba paya, ape bino boyeka ko rassembler a wenza pe ko aider mboka te. Donc moi likanisa zana ngo pona likambu ya ndeko 100 jours kamera regeza zaina ona nenge ba procéder ki nango ba memaki ona nenge ya mopanzi o ezali likambu ya mboka et puis so nako bakisa muke na sepe likanisa wana pe ba mekana pe ko meka ko équilibrer ngo dans toutes les provinces sur les 26 provinces tamwe batanga ko 5 provinces mais ba sala pe na province mususu parce que chaque province ba zape na mo ba premier ba logement et que ça la bien pour na mboka donc na mo ina suki wana. Merci mingi na babone nyonso ya Congo Gold Télévision na biki bozaki belé ya kolanda vraiment balader na biso bozu vraiment comment ba peuple congolais ba lobby moyo ki vraiment ndenge ba peuple congolais ba s'exprimer mutuna muntu abimisi o ezaki kati na ye o azali ko bomba ozayi ko bomba na ko fanda pe mutu nyonso abimisi boyo kindenge nini ba congolais kinza ba sanzi o ezalaki kati na bango donc ya bino nde ya kopesa ba réponse pe na ba konza mboka bato batambusaka mboka ya Congo botala émission vraiment boyoka ba vie ya peuple congolais boyoka lolenge ni peuple congolais ba bimisi o ezalaki kati na bango na pasi nyonso tout bolukela bango solution et ko sala bango bien po ba votara bino pambati ba votara bino toujours pour na ko satisfaire bango pour na ko sala pour na ko pesa sommer ma solution n'a pas problème na bango. Là je salue un babi derrière le caméra tozaki vraiment na Selim Bayabo. Merci na yo vraiment merci beaucoup. Na peso merci pour na ndenge olekaki na ko assister biso vraiment le lot otambusinga vraiment na sepeli makasi. Là je vois encore balobi les 2G ya chaîne au Congo Gold Télévision Michel Bayabo mon papa na peso bambote mingi esiko zo landanga na moment oyo na bosanité balobi Richard Kanza babi Richard Kanza ilubongo kitoko babu en tout cas soupe ngo vraiment sauce ngo ezolamba mapenza bien makasi na peso bambote mingi esiko zo landanga vraiment balobi l'homme de Dieu l'homme de Dieu Wabex mafunga vraiment wandi moto na Nzambe bambote na ngwana. Là je vois encore ma petite sœur chérie Rosette Congo balobi moi c'est à taille babi corpulence c'est quoi Nzamba corpulence ezayo moi si Nzambe moi sa mondele moi sa pembe na peso bambote mingi esikozo landanga na mama o Nicole Congo maman chérie pourquoi pas à maman Emi Kem maman chérie pourquoi pas aussi balobi à ma tante chérie Magui Meta bofosa na peso pe bambote mingi zo landanga esikozo landanga Patrick grand frère nanga Patrick Pono Meta na peso pe bambote mingi iska ozolandanga la mama oyo babi restez toujours branchés sur votre chaîne. Bonne nouvelle pour les amoureux de Dieu dans le monde francophone. À partir de ce lundi 22 juin 2020, ils vont bénéficier des 2 livres de Dr Bishop Pius Mbayabo intitulés La grâce triomphe et la prière marche. La version française de Grace Wins et l'autre Prayer Works. Ces 2 livres seront disponibles à partir de ce lundi 22 juin 2020 sur notre site web bishopcpm.org et aussi sur amazon.com et sur Kindle. Merci beaucoup de vous procurer ces livres et que Dieu vous bénisse. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, ma maman, ma papa. Michel Mbayabo. CGTV.